Première des choses, Fally Aza, namoni est proté. Namoni est proté parce que ayembité playback. Pourquoi playback? Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Pourcentage na concert où il y a Fally pour un concert il y a une musique à 4x4 de tout terrain. Mais Wenge musique à 4x4, bravo et félicitations à 100%. Bon, je peux dire 90%, 10% Ezaka qui est trop retard. Mais seulement que podium bien musique, bien ordre Makassi. Il a fallu n'a pas ça 30 sur 100. Vous le dites 30 sur 100. Oui. VIP ça a été. Et ça a été Koulou na Moyibi. Chege avec la VIP. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Par rapport à concert le 29 octobre, il y a une Mabé. Le dit Mabé. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Cérémonie où il s'est il y a bizarre. So tali bien podium mais s'il a été. So tali bien en concert on a podium mais s'il a été. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Des bières aujourd'hui. Il n'était pas trop sûr de lui. Il y a un match bon. Non, tout ce qu'on a bien, tout ça banaliste. Là, on a celle-ci, exemple, dans celle-ci, et qui marketeur, moi, il habite TK, il y a côté sur le côté, comme ça, on a TK, et ça m'a bête. A TK était TK. Parce que dans l'avenue, dans Bissau AP, et ça a monté qui n'ont 1000. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Tous les gens avant de faire un playback. Zoomer photo a fallu la publicité, on a commis 7 boules à la tête veste moi en koibo comme bleu, il y a des cailles. Zoomer le beau qu'on a eu. Pour nous aller manzara tchakou. Est-ce que le quoi a fallu aigle, il faut que manzara tchakou. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. So pesa 7000, on a combien 10000 ko pesa nga ate ba omona. Bomba on sima. Et ça le quoi tant to kota ki na ba bash na biso to yeto kuti ba afficher ngote. Oh, presque congolais, vous affichez na tableau. On a dit quoi? Tout ça affiché te. Na ebisi nati. On a dit ah ya nati mais tout ça affiché te kuna. Abi ah bon yo fait na sima podium pour nga bi po moyi. En attendant puis kota kuna côté to zala ya on a fandi mais ba affiché bisoté. Nde ya nati abimi siko ake ko landelela après ba ko affiché. Mais ba journaliste belé ba télé nga non liba. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. 7 jours de la semaine et comment la Bible qui 7 moroboy. Le mot m'échappe. Qui ndokezaki makasi. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Merci à nos abonnés très chers fidèles internautes de BioNews Télévision et Moko. Le patron Daniel Lebik, Daniel, c'est moi votre humble serviteur, Tekas Perf Maestro, moi, maman, les cheveux du monde du monde, les boulots m'obligent, les boulots m'appellent les mêmes, mon frère photo. Merci pour la fidélité de la service. Parce que vous vous abonnez massivement à BioNews Télévision et comme je répète, Daniel Lebik, Daniel, émission Bino, parlons de tout sauf rien et la BioNews Télévision, peut-être on a une BioNews Télévision, comment vous en a le logo, vous comprenez que tout est négo taillé. Na plateau pour que tout soit temps au soleil parce qu'il y a le bar qui toko le bon tenir biso vraiment regarder tout est na plateau na pour que tout soit temps ya ko sola na ya gola donc merci beaucoup na akapi kapinga la source officielle n'engue pesi biso temps ya ko leka na plateau na pour que tout soit temps au soleil na ya gola tout ça bon on a analyste moko ya makasi to panzaka nteke par rapport au concert il y a le 29 octobre n'engue les gars qui tout le monde qui vraiment Bamor belé et puis tout le monde qui moïse bezalaki vraiment na kati ya makasi kulu na kutu kolobate par rapport ya badi ya bande commission babike concert ya le 30 juin ya ration ba préféré yango que concert ya le 29 octobre babeti Fally Ipupa au lieu asbeta concert maseli ba playback là tout ça qui n'a invité na biso na plateau biso ya gola au retard au solo na par rapport à metali tout ka vraiment merci beaucoup bonjour Yagola. Bonjour, t'es comment maman? Bonne santé. Kimia. D'abord, merci beaucoup à tous les abonnés de Kapi Kapinga, la source officielle. Début de mon bien en autorité morale,
le moral, l'autorité morale, le gola chou, le gola cœur, le gola love, na pesi bino ba mbote belé. ANBM Kapika pinga la source officielle la patronne de l'X, moi si atanda tanda, autrement appelé motema ya papa Alain Makambo, na pesi ba mbote. Merci beaucoup papa Alain Makambo to pesi ba mbote place ozali tout qu'il na muzindo likamna biso par rapport ya conseil ya le 29 octobre eligene. Mabe. Lobi? Mabe. Mabe par rapport à Mabe makasi. Mabe makasi na expliquer en tout cas na lo ba réponse eza nga ba question eza yo mukamate zwanga ezo tekate eza mabe makasi parce que et ça même mabe makasi na question ke no mulaimba moko tona bando kata kata na zila la question non on est dans une question c'est une numéro tomba tout le monde zayi pour gagner d'abord vraiment et kendaki mabe makasi organisation ezaki mabe na désordre ezaki ordre ezaki te nazonga mukesima tout le monde a wenge ba stade ya JB à l'époque tout le monde a stade ya Wera à l'époque il y a ba plein ya temps wana o ezanga non ke o tché oui ça veut dire que non on a normal il y a le yenge wana il y a onyo surtout ekokaki ko salema parce que concert a fallu ezaki tembe na tembe non tembe po ba o wana ngape tembe nie mais tembe nie ngo ezali na désordre sécurité automona jour ya wenge eza sécurité aux ezaki na falité ça c'est de 1. Deuxième chose au monde appelle moyiba eso pesa un téléphone tozali na kati ya wenge to mona ekulu na te ya fali kulu na machete ebeta mana nzoto bato likolo ba basi ba okoya tina se mabange bande ko bambama lichete côté air nini libange côté air nini na wenge makile tangaki te to kota ki to bimaki to tambola à l'aise ko banda kuna tibo. Première des choses fali aza na moni proté parce que ayembité playback. Pourquoi playback? Ba journaliste ba musicien bazaki ba koti ba maki banda ba yeba sina ba mona ba honte parce que na maki eza pour nous se préparer na butu ya vendredi tozaki wana poto zo ba batch ba polo cérémonie mo bo isali mona teka ya bizarre so botali bien podium mais s'il a été so tali bien na concert on a podium mais s'il a été par rapport au podium mais ça on a nega na poto nega beta ba podium na moza teka na zaki podium mais s'il a quitté pourquoi alors on va pesa biso ba batch to ye mona ka ba koti ba biba tout ba bima libanda croyant que biso ba tout fanda to zo ba batch to ba mini otena ba ingénieur bato ya ba songo banini bato na ko bimate po ba osa musana bango so eza liso mo bobo so la ngo à côté pourquoi il faut bimisa bato ba ya ba ingénieur ba silika wana le bobo so na le baba eza na mutu mo ayiki na kati to ebite mutu nani na ebite aza musicien aza chef nini ani na ebite bato tout babima bato tout babima libanda ba ingénieur ba siliki c'est-à-dire déjà de bande depuis Boutou. D'abord nous avons assimé mukie pendant un comme on a vendredi liboso ba ese biso ba batch eza kaka 30 pour ça journaliste même sous ba eza 100 babi eza kaka 30 o esali que ba bracelet il y a vert eza pour la pelouse ba bracelet ya pembe il y a bato 2500 na bracelet ya pembe ba journaliste eza qui na l'attaque yango alors et outil au 30 au 100 finalement baba chezaki combien au teso ba kaboli yango sikoyo et ça que bato ba plastifier ya le kutape ezala yango ba obeke ba pesa ngo sikoyo te alors to landango wapi na stade de Martyr babanzo pesa ba batch depuis 8h on a vendredi depuis 8h bato ba équipe ba zo ba 8h 20h to sangani to zaki moi ebele ba journaliste grâce tembo je sali moura le Ketchupanda, tout ça qui est belle fleur makinisi, Carmel, Odia, tout ça qui vraiment. Tout côté poto zoapé batchango, ils ont qui tchezo le licolo pozoango. Et mame, on te va passer à droite, il y a au la 20, mais na Kishasa tu pèses 15 parce que 5 il faut qu'il y ait un bateau Lubumbashi. Or, bateau Lubumbashi concert les awa. Bateau Lubumbashi et ba kuna ba stade mo eza kuna deuxième fois, eza kuna tu es andeni. Moi makelele ça mbutu nge banda. Après ba yezo ba batch ba pesi biso na ba 22h on a ndé c'est que ça que ba bimisi biso ba ingénieur ba siliki to ça sous podium té il loko bango ba yesa na kati to yebité to mona té to kota to perdre bana na biso ezaki déjà parole au ba ingénieur ba lobaki
et puis et ça m'a qui pété na wenge mona ki kaka podium wana mais bamba ki on ba bâche mo boy ya chocolat et c'est que ba minda epela au moni podium mona mo lili ezaki to éviter sacrifice ni bando ça sur place ça on ne sait pas Ega se manifesta qui a outé wapi la so qui est un écran géant tu yebi pété et ça le kuta to zaki ya montage par rapport na to yebi té to ça ka banalise par rapport au montage ba tcheka dans stade de martyr mais fallait fouter plein mususu eza au mona batu mais ba batu té billet était kamité na porte je le confirme parce que nazaki libanda pour na kota billet était kamité mutu nyonso ya na billet asi alatango na liboko mais kasi bateka ki na babarde na we bateka ete so bateka ete de bière aujourd'hui il n'était pas trop sûr de lui yango tchai bon non tout sur la bien tout ça banaliste là on a celle-ci exemple dans celle-ci ba bilo na oyo et qui marketeur mo ga habité teka yoko teka so ba bilo ko te pesa yango comme ça ngana teka ngana ndenge na nga et ça mabete ateka ete teka parce que na venu na biso apé eza muto yaki na 1000 on met la sucreté aux élèves te ba opesa ya opesa c'est-à-dire billet te kama été le problème qui était les aïkare fallait attendre ça pour appromettre batuke batu ba tonda mais pourquoi batu ba kufi plus de 30 tu as que deux personnes tu vas kufi c'est faux nana image dans une image on illustre image on ouais bah il y a capi la source officielle bon on a bien image on attend réel donc au compte simplement bah image on ba chaîne YouTube pour que bon on a temps pendant son malam donc y compris que na tekas performance maestro moi ba maman bon li ba on a biso pena BioNews télévision on a même les bika ba Daniel les garçons simple comme bonjour merci beaucoup na Mike bila simba caméra de Zimlizo caméra tout la sur vidéo pourquoi il y a des morts vidéo yango merci beaucoup pour bilan terre on a biso na temps réel mais Mikel sous ensemble on est ko illustrer les images pour que battement so bien temps il y a ko landa yango na temps réel merci beaucoup merci nazo tout mon côté les amis tout mon côté parce que muto le la kuta ba fali biloko nini pourquoi il y a de morts donc baku fait mon côté si connaît au ba final bumo père de 5 enfants moi na ngiringiri marié père de 5 enfants et ça peut être que étouffement au bato ba étouffement parce que place yango moni batunde batemi musika te katos aba réaliste ceux qui pelouse wana bakabola ki batie bato 2500 likolo bato pelouse ba ta bracelet droit de pelouse na habité pelouse wana ils avaient pris combien na bracelet wana je ne peux pas mentir parce que nga sombagité biso ba pesi biso ya opesa gratuitement alors accès à pelouse mais avant pour tout na boyi na ngai accompagnement sur scène merci na kati wana déjà à pelouse et ton été côté moi c'est mupandi o za ke batu pena ba bango tambola na bango normal et ça te ko étouffement mo bo za ki wana ke ouais étouffement mo ba kufate étouffement we rana batu ba kufate étouffement jibe batu ba kufate oyebi stade wenge tonda te ka po ordre o za ki te ka batu ba lemba mo za makasi batu ba lendo telema et c'est que ba fandi fandi na ba na ba bar na mupandi na zaka na kati na ki o baye tomba bik ba kati connexion. Il a fallu pour essayer que le même jour connexion est exactée parce que fallait en apposer ba somba yemoko YouTube est foutaillé donc ba tout nyonso ba continuer cette image na bango ya le même jour ba fouta na bango te saka ke ba batali ba s'abonner donc ko compter yango e bandaki hier ya dimanche na ba o ba kotisaki donc tout le monde déjà que eza en tinate ba violer ba basi c'est vrai oui ba basi ba violer bango to kenena mo na biso mobali bani ba beti fimbo pour ba botoleka $20 na kata poche ouais beti fimbo ba policier ba betaki pour ba botoleka $20 na poche ba ebisi entre téléphone na mbongo pour na elo nini olingi tozwa ba film mususu ba kanga bango ba ovile bango na sima ya stade de martyr pourquoi ba ne bango vile fille ba policier là ba propos tennis en langage qui yo oui. Est-ce que vous avez un bon tour sur là? Non, parce que extrêmement moi j'étais là. Nga na bimina ke lukande ko nga. Bakangie pourquoi? Azale na billet. Bakangie pourquoi? Na bimina sengi balikondi na bibo kangelongi nga na batch na zape na bracelet nyo surtout o esa ke na kota.
balikondi babi ok na jeune fille mo bono tambola wana nazali na bango mibale nazali na mobali bani nazali na mwasi Salem anda yo benga nga po azali likolo ntango bamoni ke bawario baokota babi eza lisolo na bango te mais na opesa exemple ya désordre esalemi donc naobeta par rapport ya oyo esalemeli mpe biso moko alors eye esala ke akiti poisson basko etiketi ya bawario ntango aye policier abengi bango abino oteka ngo 10 000 bango babi te toza 5 000 po tosomba mibale bapesi moko ya bien na moko ya faux policier apesi moko ya bien na moko ya faux. Vous précisez bien. Préciser que policier mutu ateki yel nagola c'est là tout solo bien moni mambo to mettre sur ça analyse tout ça là mais ko citer ba comme exemple ya ba autorité na biso non mais faut pas nako ça OK faut pas nako ça faut na ba osama qui soit ezaki civil na ngana ba civil le quoi ezali policier non ba ezali policier tant voyez à koti mbangu na pesi merci vraiment na likondi et sala qui pendant musala et les ba policier na musala parce que désordre bando samba likolo kulu na ebetama ba policier bando mona te faut sous likondi mona po pesa signal ba policier bazali na kibiba diambe emela mamal ordre ezalaité moi na biso koti mbango ebenga ngati ya vie pe place na zaki bakangi bani libanda na sengi lisusu na ba likondi bo edenga ina bima bito moni de elongi no mer konyonga te yo kende na yo soko ye okota poza a norme na bimi or na oluka ndeko na ngake bakotindike peut-être pona biya lokota basi ba tchaki kraka ba na jeep na se onje bakangi moyibi asaleni elote loko azali na ba téléphone alors comment on va boto la téléphone moi na désordre na tchebo ba moni mbongo ale pona entre mbongo na téléphone olingini ba beti film bazonga na bangondo na mukongo mutu bomoni ki ana phobie bino mo mutu boteki yango mais bozongi c'est kaka pourquoi ko beta ça veut dire ordre ezalaité désordre ezaki makasi pourquoi croire rouge ezaki ya kotanga fa ba ambulance il faut que zala ba sécuriste fa bazala mutu wana ofina mutu na libumu wana zande kwa garçon wana ya komona émotion ya ndenge mutu ndeko na yeba yaki na yema ko bazo ganga akoya kufa ba a sécuriste était mais pourquoi sécuriste ezaki te parce que ça même si batu ba telema ça veut dire batu ba yeba que batu ba okufa batu ba okoya côté kuna te cause na stade étouffement ça a été étouffement oui mais étouffement c'est faux parce que pour les stades licola pour les lits. Merci beaucoup Liliane Nagola mireno momai kitana mutema chona na rutu chama magi na para yefsi na bana dodo na bala mafuba kimongi la imbondon kai restaurant film na kata Montréal c'est vraiment film na kata Montréal na jari 79 soko tsona ozala jamais de soko tana ba shenge boté plus l'argent est égal à frère ukutana na Norbert Amis manager mais c'est ça condoléances na maman Ashakira Gucci auto père de ndeko na être cher na donc tous ensemble pourquoi pas na maman Keren mais c'est ça condoléances toujours ensemble na bino ligne gola soki eza na conseil opesa na bandeko tout basalaki makambo ya mabe conseil moko opesa na bango makambo mabe comme kovioler koyiba kubunda kuluna lokosala nyonso wana po kitoko tena na musique ngai so na bina loba ona kokio loba na loba vraiment mon général Kassongo que je salue un papa elibota papa albato nyonso soki ezala na mbalasi ba concert ezasuna na stade ba oyo ba ki travailler toro ba travailler te parce que ba sai musalate bana batu ba betami parce que police a wenge na ebite zaika police ya mboka oyo to ute libanda parce que ezaki na ordre moko ya sakanate policier azaki na ordre ba cotisation ato oyo na mbongo on yesa biso ke bracelet oyo il faut ba kata ngo kuna ba chango signe donc jamais to kopé so bracelet mo bo ke ba lata to ba sala boy mbala ya sima bon na ko pe ka condamner plus ba policier te désordre outi na yé moko mukolo musique peut-être il faut qu'il désordre ça pour sacrifice ça appeler tout bien en sacrifice parce que ça la concert mon côté ata ba stade ngo ya bao imana contre Bolivie contre o batu ba kufa na yokate ça na moi message mo tout monde na Facebook to lettre la moki mikebi ya kozobela ta ya ko ilisali biso image o pour ba landia capping à la source ba na mona temps réel ben merci beaucoup na bolingo bozo la biso parce que boyambi biso maboko ko fongoma pour que tout ça les bino comme ça les biso ça ba informa. Attends s'il te plaît, laissez-moi la capture, voilà. S'il te plaît, voilà, s'il vous plaît.
Capture. Bon. Merci beaucoup, Mikebi. Vous comprenez que le téléphone est vraiment voilà. Message des aboués. Top message à police congolaise. Putain, c'est quoi ça? Bon, tout temps, Mikebi, on a illustré une image pour que la personne alors, mais Fally Ipupa, les lots faut qu'il se présente au niveau il y a parquet à Gombe par rapport à des gars au Salamina en martyr par rapport à Mouto Salamina martyr d'après là on a dit message tout le monde a dit message sur Facebook ça et ça l'autre fois qui répond il est obligé à quelque répondre il est vraiment obligé à quelque répondre moi non tout na ka kuluna et continue stade de comment lichette parce que bazalena na bossani kombo eloko na babenga o babande ko contrôler na ngota libende leli lichette ya libende ce qu'on nena lichette kotaki mais musuka clair pambe leli timba tindi ko mpanzali yo ke mupanzi elo ni leli na kata poche lien ya ko bosse na teke na kisasa o surtout na stade de Martyrs bayangi wana batika dayo machite na ko na kata Martyrs non teka oyi poni na oboya na boyi parce que place wana bato bafandaki likolo wana eza bakiti eza na matiti te to eza na mbetu te to eza na eloko mo boyi te ozo comprendre et puis l'entrée nyonso ya likolo police ezaki police ya moko te amsu abatemi 20 amsu abatemi 30 kuluna wana ezobundama si bato babanda kobwakama na septeka bapolisier kasi ko batiaki na bantre wana bazalai wapi pour une fois boyoka bruit bato bakomolela bakuluna il faut ba policier wana ba yambango ba kota pour nous sauver bana bato wana mais pourquoi ba policier ba bande ko kota te pour nous sauver bato asende oyoka ba komo beta maboko to boyi kuluna to boy mais ba policier ba telemena bango na ba porte pourquoi ba ndo kota te cop na bango ba privilégier pe makabobele ya mabina kata stade et ce qui te bito pesa pourcentage na concert où ya Fally Ipupa na concert ya Wenge Musique 4x4 de tout terrain mais Wenge Musique à 4x4, bravo et félicitations à 100%. Bon, je peux dire 90%, 10% et ça qui est trop retard. Mais seulement que podium bien musique, bien ordre Makassi. Il a fallu n'a coupé ça 30 sur 100. Vous le dites 30 sur 100. Oui. VIP ça a été. Et ça a été Koulou na Moyibi. Chege avec la VIP. Bakota ndeni sécurité zaki baki na VIP ko sande bakota ndeni ordre za la été diambe mais la mal mais ba policier bazaki et pourquoi abeti asali playback asali mopwani il est musicien comment Fally Ipupa il fallait mana équipe na non cela veut dire que ninga lobeke à l'époque ba Wenge Musique et betara stade Martyrs ba faire rigolo la beta na Wenge Musique Wenge Musique maison mère à l'époque on peut le habiter ngai fona beta playback pour comparer ngama wona na beti Martyrs wana kuso après on échoué tala batu ba okoya to banzambe ba sunu ba buka na ne ba okoya mutu azaye pembe na biso ba obino mo na batu ba kusunde okoya et ça spirituel il faut to comprendre bien ça nini tozonga mukie na sima avant to kota na playback zoomé photo ya Fally ya publicité ba commis 7 boules à la tête veste moi en koibo comme bleu ya ba kai zoomé le boko na ye pour nyaza na manzaka chaku est-ce que le quoi a Fally aigle il faut que manzaka chaku 7 jours de la semaine et comme maman la Bible ba ki 7 moroboy le mot m'échappe qui ndokezaki ki makasi place ya mabe grave au place pené sopier Fally n'est pas un bon musicien na sens ni na bien un musicien studio un musicien farate au moniféré un bon musicien tiliwa wa yembi na studio yongo yemba boy et puis faire une fois dans mon playback na ba concert on va bien acoustique ana musicien te aye moko c'est normal et bêta mais oyoka ke ba okanga plus son air mo ngongo ne moko Fally e bandelitina suka playback c'est pas un bon musicien un vrai musicien te c'est que to na kumisa nga pe air mo inonce bi muke pour un mo inonce bi pena signara ke et playback te ayembi ata monze moko après ba yo chango
moi ba bombi so ya playback ba tie mungongo ne donc concert betama ki bongo et son no bi playback fallait aimer monter ça playback tisuka c'est vrai ouais et bandani tisuka ça playback so a lobby kombo nzembu pas après ba lancer mingongo nozo ka ba mise ça ba playback ba sala déjà ba yembi normalité attends nzembu o ba tia ki bloqué wana et ça playback et betama sur place c'est ça playback pour nani na ça playback et puis pourquoi bato bakufi ezeka on la kisabatu playback me bomi bato ko lukasu succès to ko sani mais makila bato na likola mutwa fali parce que ba fandaki na ba bien na bango bo felo bazwaki tout sur le bien mutatsine ba on bien on a stade de martyr fali pour pater fali mutwa tinde bomba que ne peut concert on a qui fali non mais il y a le sentiment là donc tout sur le bien donc on peut se faire un moutou. Eka moni ndo sabo. Ka yo mo bote mo kesta do kio fa na kitwa. Que non la concert. Na sala pour na kende concert pour na tala ba faillite pour na sala on analyse. Merci. Yo ke na posa journaliste. Biso pe to kenda parce que to za ngo. Boy par rapport à faillite. Na on a plateau na pantente par rapport à dobo ke na nga feba. Merci. Ya on a obi boy. De yo mo ka ndo za bonite na sa moi makasio au foot à transport to ke na stade des Martyrs. Ok, fan de potani. Mais si on a qui déjà promotion et le roman beau. Tel jour, na telle heure, stade de rotonde, d'abord il y a apôtre au salabo. Ok, mal nous pose l'image. Et puis après tout ça, on banalise. C'est-à-dire, bateau, on a de ses propres volontés, t'es pas fan d'accord, on a Katie, na quoi, na quoi, t'es fallu na benga bateau na stade. Tout beau, il y a place où on a été. Mon côté a créé de sa propre sentiment, n'a qu'à faire un stade pour le roter, à quel stade pour le rezaki fallait bengi boye belé dans tout ça 80 000 dans bec la musique pas batu baye mais pourquoi batu bakufi wenge ni blessure ni rien ta to boye rozo ba makila pour ba YouTube boya mama makila mais makila batu sopanaki ba fille bazoki ok na pantalon mais niveau pantalon katane lui oye baté ba katana gilet pour permettre que bazo 30 sur 100. Merci beaucoup. Parlons maintenant de héritier Watanabe par rapport à concerne est-ce que et vous en avez réussi tu peux quand la boîte ba kufini toujours au solo ne peut mon qui na misu quand la boîte des autres ça na marti est-ce que ba fan bon ça le courage de soutenir pendant héritier Watanabe go tout na tembe bon na pesi no mbote héritier Watanabe héritier mutu na mutu ana ba façon na on chante pas avant la victoire, avant la guerre. Nakoki kolobate ke héritier pour naza mutu parti prité. Naza nakati. Natala ramabe to malam. Jusque sikoyo. Toza na mabe mo boité to koki koloba sur héritier parce que tout le monde il y a ma bête tout le monde a ba fiche normale ba quartier tout le monde a ma bokoté tout le monde a ma coloté parce que il a fallu ba ma boko ba ma kolezaki OK ba zoom ba tabala sabine que ma be ngwana etali boko nezabo par curiosité otali au comprendre loko ozomo mais héritier jusque là to zoomer tout le monde a ka longi stade de Martyrs le 25 décembre. Salemi c'est pour couper sa bateau les sons pe mayele. Je ne pense il y a wenge bateau ba fêter parce que ba somba ba bien na bango normal. 5000 au sombi billet au côté. Ezaki concert au félé. Ezaki concert au félé bateau ba kufu félé. Au moins na wenge VIP zalaki ba boaki pelouse VIP zalaki kara moi mokemo boliboso. Et les gens étaient calmes du début à la fin. Calme. Alors non c'est un héritier oyo atalaki ya wenge epesaki mayele na oyo pa atali ya fali epese mayele ya bien pour à travailler le 25. Okay. En tout cas héritier déjà na makambo na oto noto yokate ke bato bakufi ezala pété que blessure ezala te nini ezala te déjà tant to travailler na likondi vraiment et non compagnie le quoi likondi nzamba pambola bango Boubou Liondela ouais Boubou Liondela très gentil. So amoni batindi ki muntu aya terminer tinga basimba nga nzoto bakaise bien na ngeza 2500 bubu ya bino bomote kanati bacha ya presse c'est dit faut pas contrôler on a kina boye basoki ezanini botindi ka muntu ya mbangu te tu vois donc bubu nzamba pambole APC sagesse na mayele vraiment continuer oyebi ton baba ke bubu la qualité ya kanda to mona te to bika ponya salibongo c'est dire l'ité ya kanda kana désordre voilà. Pourquoi on a ordre on a mon moutouana c'est que l'ité a quand il y a désordre. Alors on a manque de respect il y a au mona qui a kenda qui a punition na mbeka il y a likambwana et salimaki mais en réalité de choses te cas
nandimite ke héritier sa mabe wana po akadela motema moya mawa ngana mwana ngai sécurité par rapport na libanda ezaki nango déjà assuré bato bakota nango na kimia mais bato peut-être oyo basalaki oyo banosala mwa mabe yaki bato balataki comment dirais-je bajaquette ligne ya bleu vert ya orange na vert nde bato banosala mwa mbri non orange ouais aza likonzi omoni wa alataki vert aza baassocie bapesa ye bango na police teka tolo ba vérité mondi likonzi asala ye mosala la police spéciale non il est tout seul na bi soki batelemi peut-être na mutu mo aza colonel omonaki bao respecté mais ce colonel a longwe po aya te ma place mosusu pe alanda sous ordre akuna ba o batika lui wana na se wana mama e nde bato baba pesa 500 kotso pesa 7000 wana kombe 10000 ko pesa nga ate ba omona bomba wana sima ezalo kwa tanto kotaki na ba bash na biso to yeto kuti ba afficher ngote o presque congolais boza afficher te na tableau ngabi quoi toza afficher te na ebisi nati ngabi ah ya nati mais toza afficher te kuna abi ah boyo fa na sima podium poni ngabi po moi en attendant piye kota kuna côté tozala yango na fanti mais ba afficher biso te nde ya nati abimi siko ake ko landelela après ba yeko afficher mais ba journaliste belé ba telenga non libanda biso telenga libanda fort bo côté bo tio ke okota kuna na likolo kuna po ozali na priorité te afi ni na presse na biso zaki afficher te mais baba tu on do pesa biso ngo vous comprenez na yé ko pesa 10 000 francs malgré la presse pour mbila kotisanga na pesa soldat yon no soldat salem sate na pesa civil na pas preuve tangible le pesa qui soldat na kota ki déjà tant na yé ba soldat bazali non te belé na équipe na ba dosa ba live tant na komi connexion ekati na de na kati ngabi OK na luka sko na bima libanda na cha mega na banozwa ba live ya libanda teka na ba live ya libanda na yebo na moni awa désordre eza ba luka ba yibanga téléphone nazanga mongo na mutu te so nazali na mbali pembeni akenyelela nga na ko chabo likolo pa ba benzi téléphone na kota na saka na yapo na zonga bo na kuti ba che tableau mama yoza presse congolaise au moins te koza afficher te ngabi papa nazali na kati na bininde liba abi jamais baluka ke côté la ndef na kena nef bo ba afficher biso te zonga kuna na biso na ba musicien ba mona pas si jongo po na kota oka police ba wabi se talinga te azali kambali solo ayali kambali solo eloko na le ba mission ya fali nani o acha su ki affaire na bosa ni ko tango a ta l'émission yo ke no na loba na ekuto yebisa ngabi metango bazo ba mise ba ni banda ba otindika ba ba soda ba bio ba kota te ba on dimana ba batch ba ba latité mais pourquoi des ordres ça tango abi ah merde na lembi ku to boninga fandi bona na za o lemba mise ba mo emeda ba mise ba za ni banda ba biminute ba amela mo mai mo nini azonga kota bo police aboyi pesa 5000 pesa 10000 ba master fali ba uti poto ba reconnaître bango te o ba tino ba che couleur vert eza couleur bleu ni zonga sima ba telengali ngana pesi 10000 pona kota. Merci beaucoup Balandi Batali ya Kapi na la source officielle et puis Daniel Nubika Binus télévision pour revenir libago Orlando biso na temps réel par rapport à Batali émission la biso nekaka Mike Boss ni libiso to comme na sukata ka chabiso par rapport à game si vous avez message au pesa na ba autorité ya mboka oyo na je ne repose na pays message ne repose na ba bureau tout ya fali pour par rapport à organisation ya concert na bandana na bureau à fali ce qu'on a la nini oyo bureau tout a tcheba travailler mabe mutu moko a travailler bien za nana boduga na pesi mbote mère ordre ezalaki makambo nyonso o ba journaliste faut ba sala a ba ba na téléphone boya dans restaurant pour il faut ko fanda ko solo nango ko yoka na bien et que ndenge nini et ça ndeni ozo dans mutu moko couple ya boduga nde fin cop bango penza bande bandeliti suka. Côté Anati, il y avait un peu de désordre. Pourquoi? Parce que à chaque Muntu, pour nous appeler ça batch. Mais Muntu va batch avant d'autres abattre bilo. Nga Muntu appeler si batch na maboko na nga. Isa yé moko nati. Na pesi merci. Yé moko quand na yé na tête pour chaque comme Cyprien. Atala na milongo. Yo za na stade depuis 7 heures. On voit qu'il te yebi ma 12 heures ndo kei non. C'est-à-dire tricage ezalaki. Ba pesa na ba pesa na nité. Vous comprenez? Moi le quoi na t-shirt na biso ya kapika pinga sauce officielle
au sala na chaîne na tche mon comme Congo et belé bazaki oh bobi ya golate il na ti yé moko nda pesinga billet a pesinga na batch nanga ba pesinga na t-shirt ko tozo ki pa yana yana ba t-shirt nyonso otolata ki ya ilonga fali en grand yana na muta pesa ki yango ozomona donc bureau ngana loba place Zakaria za bolimbi sanga na fingité désordre zalaka lobby Zachary place à désordre zalaka au moins na qui na bango ko zoyer bazala na raison mais batie na fali désordre en tout cas exactement au parti pris au ordre pour mbalasima mabe ezonga te babongisa ozomona donc bureau et travail qui na fali bakena mabe au désordre banda depuis jour na nini il y a une émission auto Québec les conférences de presse désordre de G Bandaki et ça que ba komi kombono oye aux a droit de 200 bazo 500 $. Bazo 500 bazo 30 na 50 lobi 30 na 5 o c'est mieux uta mutu nyoso azaki 200 aya aloba atelemelanga ba yagolanga zo 200 lokuta batu tout o bakendaki mutu batu musu bazaki soki ebele ba musu bazaki 50 ebele bazaki ba 30 mais bralima yemo ko combien ba komba batezaki que 200 ce que oh c'est qui le quoi 30 ça 70 n'est qu'ende wapi le coupure bali lo likolo kuna on comprend que déjà les bandes déjà depuis déjà ma foi bekele kimbongila allez mbaki miwe kana papa tu peux fali le quoi ya za mingi na ko bata makuna tia ya kaboe moyen asa makambongo eza quitté no bando ki papa mso ikangyo merci beaucoup omoni beaucoup bon ya to papa te ba comment ça d'abord par rapport ma foi on comprend non organisation et bandé de mabe on a dit yana na boduka nzamba pambola e abanda ordre tina suka ordre avant na pesa sous message à suka etle vieille pesa quitté pour anine non ben on les a quitté parce que ba tchaki kolia komela ofele mais na ba chege ba se retour taka ba buki nganda bralima ba buki pena nganda na libaya ne kwei po bazwa masanga en désordre ba mela ozo comprendre ba soda ba zayi wapi teka au moins côté ba toilette publique ya côté ba tche bloc olia batu balala wana makole buka ni ba ko kotelema te ba uti depuis likoloti na si ba boyi sécurité c'est ma capacité bubu liombela nzamba pambola ya pambole likonde nyo kwa maki mais mbila isala musate merci beaucoup to comme na jona suka to ka bona biso message suka musicien nyo surtout au baza vraiment na obeta posa ko beta stade lokola héritier le 25 azalango babi pe il paraît avril pe yangia maozo na suna kata stade pour tout le monde a déjà désolé capé en tout cas ouais radien on peut ça écoute conseil pour abeta iba sans sa stade ndezaka mais héritier pe le quoi za mwana suka wenge génération fali non alors yangonde na lo banaike nzambe apese makanisi spiritualité ya makasi makamuna eza na bonzambe et non eza na mabe ozo comprendre donc yemoko aza esika moko aloba so elinga ja makolo likolo mutu na se na osa elope mutu likolo makolo na se soki ofinga inga yebake na obongiselo ona kofinga yo eko so makasi c'est dire que azwa arrangera déjà avant ça likam so apesa exemple c'est que mabe o esalemio ya osala ngote ya osala malamu donc on a koloba yango je dis un grand merci na bagola surtout au pena boutique na temps ya Holandanga précisément en tout cas bon le baté ko ya gola pa no lobi na papu na biso bongo na lobi na papu na binote eza ba analyste au sali suite ya concert ndenge et les kaki on est ni pour ni contre to pesi conseil en tout cas nos familles sont blessés on est de cœur avec vous ba ebele ba kufi to éviter na ba morgue ni baza ba ke ba morgue za opanza est-ce que ba famille sont ba retrouver déjà bibembe la bango to yebité mais lokola ba kondi ya mboka message on est panzani c'est pas en vain que fali a qui répondre éviter soit ça pour faire ba katsa déjà braza et puis après bazonga na éviter ce bureau ndé mito que se présenter en tout cas aoloba kengam na bongi bango te me ba kufi na katsa concert na ye suite ya moi kuluna na ba bato ba kufika dans les pamba boto éviter vraiment esunga famille asunga ba famille blessée oyo bandeko na ye bana na bango ba kufi po bembeza moko te za mibale te za 5 te eza 10 te eza plus asuka ba mabota wana azala compatible na bango mukie oyo ya kozala nango po asunga famille et ça bien po bango pe bayaki po na ye merci beaucoup ya kola dédicace mo to ka bwana biso na pesa mbote na mutu monte na pesa na bango tout po base belé mais
précisément ma famille Tipamba, en direct de Paris, Canada, na Pesibino Mbote, Bisika Boza, 6e du Nord, Junior Mwanzamote, ma Sylvie Tipamba, moi, Soukabadiya Nyagola, en direct de Canada, je te salue. Yakabe Kabenge, les quadruple P, représentant légal de Kasamoto, en direct de Paris, Motemaya, Aurélie Binjila, 3e à Bayagola. Tout ce qui wana, na Pesimbote, na Bagola, surtout, na linga bino makasi, Bisika Bizoami, bino, Nzambe Aza, na bino nyonso. Merci. Chora lutu chama mbeki na para epsina banado dola bala ofba kimbongi na embondon crime mami makamuta makela bokia tino kito kimista banyama karra mabe kuto fole misino batik poso pilipili na tomate la takavarez moko mais jamais bete équipe moko négligé moko la manga okomo elengi manzimba kolanda yango mpepe mo na kate mais là ningisaka makasa bato ba comprendre que mpepe leki wana allez-y comprendre tinkulu mutunkulu mwana mutu kaluta merci à mon président Maneka Songo Molimo et Benezek climatiseur automatique nous tout monde papa la presse pressé quand la mission c'est que oui depuis Canada pourquoi pas na famille teka de mona mobimba là je vois directement papa Père Nabiso, Papa Teka Diomona Kali, Alphonse, Yannick Teka, mon vieux propre, Kentrek Teka, le parfum du bon odeur, Blondet, Stella, toujours depuis Angola, Sylvie Teka depuis Angola, Vista Teka depuis Kinshasa. Merci à Héritier Teka, merci à Princila Teka, merci à Riti Teka, Inogati Teka, Guinoucha Teka, famille Bondier, mon mouvement, Elabino famille les mouvements, donc tous ensemble. Et Nakimuki na Canada, on a merci Miki pour aussi na Canada, Mbango. Namona maman Anita Moutete des fois maman canadienne, pourquoi pas à Clara Moutete la française de passeport rouge. Salon Kitoko, la reine d'Afrique chez maman Shakira Gucci, mais sincère condoléances toujours maman Shakira Gucci, toujours au partage toujours Mawaka Nayo. Merci beaucoup. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalande.